naye kolobela ministère ya commerce extérieur. Lelo naye uniquement kolobela ministère ya commerce extérieur. Oyo mwana mboka Jean-Lucien Boussa azokwa simeti lelo malgré ce sont des ministres sortants. Ya André Kimbuta andimi Boussa alobi ke mboka soki ezandi na bato mboka ekotambola. Si que motion oyo lingo ça la biso eza ya nini monsieur les députés na likanisi ya kopesa Boussa commerce extérieur c'était qu'il y a kena kofanda kuna. C'était comme ça. Tout ça juste. Parce que commerce extérieur zaki ne côté et l'autre côté et yebana quitté. Parlons entre nous. Une personne qui aime la paix, une personnalité qui ne trahira jamais le RDC et le peuple congolais. Cette association internationale s'est imposée de mettre en lumière les actions positives posées en faveur de la communauté par différentes personnalités. Et les lots primes, et l'ongoué de 3 000 à 100 000 francs. De 3 000 à 100 000 francs. Personne ne peut croire. S'il vous plaît. Indépendance, 40 ans après, le Congo reste une référence. Balandi ya télévision HD la Congolaise TV. Mbote na bino mokolo molamu pambate kozwa bomoi ezali cadeau monene oyo nzambo apesaka bato oyo tokoki ko négliger te tika tokumisa ye po alimite ngai na bino tokutana mokolo malelo pona meka kopesa bino basango to meka kopupola na mayema zali koleka kata mboka na biso. Mbote na yo Bovi Katai Mfamba, autrement appelé l'ami du chef. HD la Congolaise, Espérance et Bongo Mbotenayo, pourquoi pas Antoine Nadine, Maître 17, Moussike Sika Bozali, Amovier, Mike Konjo, na Pesibino Mbote, Baninga Nanganyo Sonazumona, Bozo Mbote, Oh Gauthier mon ami Kitoko, Mbotenayo, Desh Derek Yamani, Bolingo ya Marie-Claire Yanganda, na Pesibino Mbote, Pambate Bozali Bayibosa Bona, Bolinga Kolanda. Chaîne na bino HD la Congolaise isika oyo to pupolaka isika oyo to betaka sete pona koloba mainyoso bazali koleka na kati na mboka. Lelo tolingaki koloba mingi likambo oyo etali boweli bokonzi na kati ya République démocratique du Congo. Comment politique ya mboka na biso ekomi kotambola na ndenge na benga yali kundu zuwa politique eza susu kitoko te oyo ezalaka tokutani liboso parti mibale peut-être liboso ya plateau to betani metango to kobima to pesa na biso mbote eza subongo te kanda ekomi bisika nyonso lelo soki na ndimaki lisusu kwa anime mission oyo pona moni mabezoleka ere moko soki bomoni ba vérité mosusu ezali tolobaka totikaka te il faut dire. Lelo na ye kolobela ministère ya commerce extérieur.
lelo na ye uniquement kolobela ministère ya commerce extérieur oyo mwana mboka Jean-Lucien Boussa azokwa simeti lelo malgré ce sont des ministres sortants izama wa pe pasi nakoloba na kubanga te nayebaka mbala moko eza na noko na nga moko ayebisaka ngai noko qui ne risque rien à rien bomeka nanu koyebisa biso bakinois bomeka koyebisa biso bakongolais. Moi personnellement peut-être naebité parce que natangi classe tant bana ko tanga ministère to bana ko yoka ngo basango bani tout ça ministère ya commerce extérieur na yoka ngo kututé basango to na ko ba ministre ngo te so ezalaka nani même à l'époque tant bana ko benga so ba commissaire du peuple et commissaire d'état si je me trompe pas Bolimbi Sanga ils sont commissaire du peuple ou d'état et puis du peuple ezalaki ba député. Ministère ya commerce extérieur même ti musée aïe ti toke na ba négociation ya ba élection na lobi yango ti mukolo ya négociation ou ya Saint-Sylvestre boye bisangai ministère ya commerce extérieur ce que vous avez dit, c'est je me souviens encore, après une négociation, il y a Oya. Les messieurs qui sont aujourd'hui ministres, il y a commerce extérieur, à la personne de Jean-Lucien Boussa. Après négociation, il y a Oya. Il était le ministre du plan. C'est qui ministre du plan. Et après négociation, il y a Saint-Sylvestre avec Senko. Quand le président de la République, Joseph Kabila, a nommé M. Tchibala comme premier ministre, il y avait beaucoup de ministres qui reconduit. Naba ministère Nabango. Je ne sais pas si c'était avec jalousie ou quoi. Ça va l'ongoli na plan. Pour donner ça aujourd'hui à celui qui est président du Sénat que je salue à passant. L'honorable président du Sénat. Bati. Comme le ministère du commerce extérieur, on a pris Moussa. C'était comme ça. C'était ça l'idée. Tolandaka na musika, c'est ce qui se passe à la politique. Tolandaka, toyebi mamakanisi. Ya moko na moko ba oyo na ba oyo ba yoka na kate. Nous savons cela. Je parle sans mâcher les mots. Le messieurs Tchibala zo kanga lelo. Si Tchibala déplaça qui Jean-Lucien Boussa, ils allaient qui pour que nous fanda kuna. Parce que c'était la première fois que Boussa côté dans le gouvernement. À ce qui ministère y a plan. Alors, le coup Azala qui vraiment n'a pas tâche ministérielle à travailler qui n'a noté. Alors, mon qui le moqué. Il fallait pas l'ongola y na plan. Ba pesa yango na papa na biso lelo président du Sénat. Bah oui. Tout boyate parce que à cette époque-là, papa na biso Bahati a été très fort. Et il fallait qu'il caca. Mais nalikanisi ya kopesa busa commerce extérieur, c'était qu'il y a kena kofanda kuna. C'était comme ça.
Tout ça juste. Parce que Comex extérieur qui est l'autre côté. Et l'autre côté, il y a un quitté. Parlons entre nous. Et le Messie, avec les stratégies qu'il a, avec la sagesse qu'il a, Biso Tebi Boussa va l'autre pas comme ministre. Tebi Boussa depuis qu'il y a Zalaki na MLC. Force na yingi Zalaki. Ba idée na ya Zalaki nango. Alors le monsieur a eu comme ministre de commerce extérieur. Il a trouvé les agents touchés 30 000 francs comme prime. Non, 3 000 francs. 3 000 à 30 000 francs comme prime. Et le prime est longué de 3 000 à 100 000 francs. De 3 000 à 100 000 francs. Personne ne peut croire. S'il vous plaît. Mais s'il y a ça l'effort que le commerce extérieur, ils ont valeur. Le Congo est bimi pe libanda na makambo etali commerce à cause de ces messieurs. Ba combat ebele abundi pour le commerce extérieur. Et aujourd'hui là, soi-disant Molobeli a peuplé, au lien d'Imaja Lucien Boussa, lokola, le vieux André Kimbuta Ndimiye, lui préfère à ça la motion contre le ministre Jean Lucien Boussa. Bon, on dit que je suis un peu de voilà ce que je suis un peu de nani wana Jean Lucien Boussa ndenge na oloba tant so bato ba comprendre Jean Lucien Boussa te. Jean Lucien Boussa azana ba niveau oyo bozo kanisa lisusu te. To komi ko comprendre que bokomi na posa Jean Lucien Kabila bino mbongo bo comprendre que niveau Jean Lucien Boussa komi nango et komi na niveau mususu. Soki biso population to ko kumisa moto to ko loba c'est-à-dire to moni bolamu ya moto to yoki ba témoignage ya moto na kati ya ministère ya commerce extérieur nga do sala yango na osenga na régie meka ko laksa biso nini oyo utai koleka mokolo ya samedi comment Jean Lucien Boussa na kati ya mboka akomi moko ya ambassadeur de la paix régie. Pour son développement, la République démocratique du Congo ne peut compter que sur ses enfants, leurs intelligences et leur attachement à la mère patrie. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Tongboa, est une évidente illustration. Arrivé à la tête de ce ministère, il a pris sans état d'âme des décisions courageuses, limitation temporaire des importations de certains produits comme le ciment gris, le clinker, le sucre, sans être exhaustif pour protéger l'industrie locale et préserver les emplois des Congolais. À son initiative, la Commission nationale de la mercuriale de produits à marché exportés revit et par son impulsion, la sérénité sociale est revenue à l'Office congolais de contrôle. L'assainissement amorcé à l'administration centrale du ministère a permis l'économie des ressources pour l'État et sa créativité a donné naissance à l'Agence nationale pour la promotion des exportations en APEX. Jean-Lucien Boussa a travaillé avec abnégation, sans arrière-pensée. Ce dévouement et les résultats qui en découlent ont tapé dans l'œil de l'Observatoire africain
pour les actions pérennes et valeurs de la paix, base du développement, OASP en sigle. À l'occasion de ce couronnement, Jean-Lucien Boussa-Tongboa a été élu ambassadeur de la paix par les jurys composés des professeurs des différentes universités, comme le confirme le commissaire général de l'OASP. Une personne qui aime la paix, une personnalité qui ne trahira jamais le RDC et le peuple congolais. Cette association internationale s'est imposée de mettre en lumière les actions positives posées en faveur de la communauté par différentes personnalités. Ma joie est aussi grande de me reconnaître dans une panoplie de valeurs, 24 critères. Pas évident, parce que c'est vrai. Si notre pays a beaucoup de difficultés pour tirer sa croissance, tirer son développement, améliorer le bien-être des citoyens, c'est aussi parce que les valeurs ont été complètement erronées. Et l'heure est arrivée pour que nous les mettions en exergue, mais surtout que dans nos comportements, dans nos décisions, dans nos visions, dans nos politiques, dans nos pratiques de gouvernance, que les valeurs soient remises au cœur de l'action. bato minoko oyo bolobaka to botiaka tembe bomoni ke niveau eza susu esika moko te na moto oyo population aza kolinga kende kaka koma liboso ya bureau ya ministère to na fonction publique esika bato ya commerce extérieur bazali loba kaka busa longwa nasi bakobambo mabanga nabi nata sirke bakobambo mabanga ndeko po bakomona ndeko oza ndoki mpona bango mpona onyonso busa tosala bakobengo ndoki busa désormais ambassadeur de la paix boyoki koma baprofesseur ya université balobi po soki population moke alobaki population baomona te mais baprofesseur ya université tala niveau totika makelele totika politique ya buzoba nde tozoninga toboya tozosabino ki botika ba politique ya kokosa bato bokomi koluka ko créer ba motion ba biloko moko boye bobo luko mona kolela ngombongo eza kitoko te une personne a félicité na makasi eloko ya sali abimisi ministère oyo eyebanaki te na miso ya bato ekomi na valeur olo betele maboko lokola Yandre Kimbuta betele maboko bato ebele na assemblée bandimi ye toi tu préfères osala motion contre ye tout ça c'est à cause de l'argent ba motion moko musala ya lokuta ba motion ya mbongo bokosa biso population on a toi de comprendre bino voilà ce qui vient de passer na assemblée provinciale de la ville de Kinshasa tous ces gens au ba signaki et il y a 3 personnes. C'est resté que 3 personnes. Où il va dire que motion wana qui président de l'Assemblée faut kende. Mais batonyo soit signé qui motion wana ba kende ki wapi. Mbongo. Voilà ce que vous créez. Vous allez créer une motion pour vous mbongo. C'est ça. Boussa est ton frère. Hein? Il est votre frère, je m'adresse à vous, nos soi-disant représentants du peuple. Il est votre frère. Si vous avez besoin d'argent, allez peut-être. Il peut peut-être vous donner. Qui de créer des choses marches. Ah, Dieu. Et ça, mawa. Ils ont une politique, ils ont un bon biso. Makasi.
Soni makasi. Nabokasi pe bolandeli na biso. To mele kolanda moke. Mbele tang mususu batu mususu ba yebite. Mais biso le kola toni ko sa mo ba recherche ko yeba. Je ne sais pas. Monsieur le député, est-ce que vous savez que Jean-Lucien Mboussa a été déjà directeur du cabinet, directeur administratif, financier de M. Mobutu? M. Jean-Lucien Mboussa était déjà DAF à l'époque de Mobutu, à la présidence de Mobutu. Voilà, maintenant vous cherchez maintenant à créer des choses. Et bon, IGF est là. Ce qui Moïse Bezali, IGF Azali, on a pas contrôler. Mais malheur à vous. Ce qui bombe ma population dans le Kouta. Malheur à vous. Vous avez l'obéli à peuple. Vous avez l'obéli à peuple vérité. Ce beaucoup mieux que ça, biso que ça, que créer une motion pour venir vous mbongo boliaka, c'est pas vrai. C'est pas bien ça. Yandre Kimbuta. Andimi Boussa. Alors que moka soki ezandi na batabo mboka ekotambola. Si que motion oyo lingo ça la biso eza ya nini monsieur les députés? C'est ça, qu'on représente la population, qu'on représente le peuple. Pour yo za na posa ya mbongo, olingo créer motion. Pour boli ya mbongo. Et si que population to peuple oyo kene ko représenter, ya besoin nini? Intérêt neza nini? Na lokuto yo sali. Par rapport à Moutou Oyo, à Longoli Batuna prime, il y a 3 000 à 100 000. Avant de faire d'autres choses, Boulou Kakabo Yeba, ok, peut-être ti, Moutou Oyo dans le ministère du Commerce extérieur, ok, ah, boni papa, situation c'est en déguiné. Il y a Moté Boussa Zobokunzi, vous allez qui déguiné. Si que le coup la Boussa Zobokunzi, vous en déguiné. Poto Yeba. Boussa qui na MLC, il a géré l'MLC. Tout le monde a Boussa na MLC. C'était comment? Il était de là. Balobi Moutou. Mbala mususu ya ba kopesa bokonzi fo luka boyeba atambola ki ndenge nini soki na osa déclaration parce que tout moni boni bo na ko bungisa biso peuple congolais na ba motion besoin na ngwa lokuta ko kosa biso et avec ces messieurs qui a voulu les billets il y a ba gens ya commerce extérieur. Donc le commerce extérieur et je me casse ya koyeba ko kotisa kambongo bokomi na posa nango bokomi na posa nango. Je crois pour na voler en mboka na biso keneli boso biso population to kosenga non mais c'est le premier ministre et au président de la République, il y a qu'on reconduit M. Jean-Lucien Mboussa, toujours dans le commerce extérieur. Nous savons le pourquoi au Tozoloba. Parce que les gens aussi ont tenté que Mboussa va payer enseignement primaire et secondaire, mais sous petite et moyenne entreprise, industrie, tout ça, vous tenter. Partout où le monsieur va aller, le monsieur là, il va toujours faire quelque chose.
C'est pourquoi biso to mitunaka na ba ministère mosusu wana est-ce que bato bakendaka bozaka na makasi ya koluka ko créer pour mbongo ekotaka. Bondoki nini oyo Jean Lucien Mbusa sali pour commerce extérieur lelo etombama. Dans d'autres pays, quand on te nomme le ministre de la culture et des arts, tu es le plus... je ne sais pas. Yo nous sommes ministre et c'est la culture et art. Mais aujourd'hui, si on te donne les cultures et art, on dit qu'il y a un ministre à Souka, dans Zangitina. Pour te yebi ko créer te, nasala nini, pour mbongo ekotaka na ministère oyo. Demandez aussi les stratégies des autres ministres. Demandez les conseils des autres. Ne venez pas seulement à 10h, 11h, au côté du bureau, au fond de signaux, non. Luka n'a créé nini, n'a sala nini pour côté sambongo na ministère oyo. N'a créé nini pour ministère na ngambongo ekotaka. C'est ça. Et ça, tout ça, là, quand on a moninga qui a bongisi awa, ou comme il a posé un ministère wana. Non. Ministère nyonso, et ça ministère ils a na mbongo. Et ça n'est qu'aux ala na mutu, quoi ba kosala. Longola likanisiki, oye kozwa mbongo. Zwa likanisiki na eko sala la mboka. Na lukani ne sala po mboka ekota mbongo ekotaka. Culture et art. Pour ça, vous avez vu que ça a été pour les comédiens, les musiciens. Peut-être les Asuka Kayango. Dans chaque province, ceux qui vont organiser la journée ou un mois culturel, chaque culture, il y a sa culture dans le l'expatrié va combien à Bakoya va la culture à Congo. La stratégie est belée. Et ça va pour vous conseiller au Bazabande qu'on a bino. Tout le monde qu'on va conseiller Babande qu'on a eu Zamabe, mais Bazara ya Mayele. Je vais conseiller Babande qu'on a eu Mayele. Ou soit tu vas conseiller que Bazama casse na iloko oyo. Et ça va toi si na ina basala ni culture. Prenez-et comme vous conseillez. Au lieu d'aller ramasser n'importe qui. En tout cas, Banamboka, tolinga ki loko lobela, batu oyo balingi ko créer ba motion pamba pona batu bosa misala malamu. Bandeko o musano kolula ba ministère o bandeko ba ko bongisa. Après yo BBC, OK. Voilà. Banamboka, Bouibi, émission à Bissou Zara, pour tout le Makamouzo de Kanamboka. Toujours bêta c'était, pas ma témission Totinda Kibino. Bokene Kolobe la Bissou dans le Parlement. Et ce qui est toujours mon appel clarté, photo le Belabino. Qui est toujours mon clarté. Ba motion, beaucoup de motion, le Kouta, en tout cas, Botika Bissou. La motion na bino mikolo eza motion sous pour na bien la population. Beaucoup mikolo kambongo. Soko lingo kene ko bala, allez, o créer motion dans mbongo pour na ko yamba bat na feti nanga. Oza na poso somba lupangu, o créer motion pour mbongo kene ko somba lupangu. To comprendre bino déjà ba motion na bino. Toko senga na bino balobeli na biso population. Bo change de stratégie. Bo sale la politique ya bo solo. Bo tika kokosa biso. Et ça passe.
Ce que tu as dit que conseiller, n'est-ce toyoki. Mon ya conseiller, il y a ministre Jean-Lucien Boussa. Alors bien, que les députés ou la ligne ça la mention à ce solo là qui n'a yé. Qui a yé Jean-Lucien Boussa, ce que ligne qui mentionne qu'il faut appeler 50 000 $. Intérêt à la population zani na 50 000 $. Ce qui est vrai, parce que tu dois apprendre comme ça. Comme vous avez besoin de 50 000 $, alors au niveau créer mention pose en bon et intérêt na biso population ça biso peuple intérêt des habitants de 50 000 $. Voilà. Utika makambo soni tolingi na bino ba ministre bolanda biso na bandeko nyonso ba osalaka bango ba motion soki ndeko aye yo moni ko zana likambo wana ya kokwisa mate ayeli yo motion po aluka mbongo ndeko pesa ye mbongo funda ye zela koma na mbongo pesi na maboko funda ye to sambwisa ye na télévision to sambwisa bango po batika makambo wana. Par respect, tu n'as pas de combo à yote, de comme l'obéli à peuple. Mais ils n'ont pas de combo na yo. Ce qui tu as dit que l'obéli, pour te moni le kutawana. Tu le qui que tu n'as pas boussa zanani. Tu moni que mécanisme non zo kene nango na ndenge ndeko zo ko kumbela ministère, tu moni que ça ya bokeseni. Yango to bité to lobela. Ce qui mwana mboka ko sala mosala kitoko. Tukumisa ye. So ka sala mwa bobungi na ye, il y a 20%, 30%. 70 na ye wana ndeko kumisa ye. Na 30 ya mabe ya ko lobela epembeni mwana mboka tala ko to nde ozo kende mabe. Que to luka to créer ba motion ya pamba oyo population ya kosana ko interete. Tango ba ko luka ba ko isa mwana mboka Jean-Lucien Boussa ba pesi mutu mususu aye ko bisa ministère okolobani ni lobi. Okolobani ni lobi. Merci beaucoup Balandi à télévision HD la Congolaise. Ezalaki bongo wana ya bino ndeko Joseph Corneille Ekombo, autrement appelé Ramsès. Merci Pambate bomi pesaki mobimba pona kolanda biso, bomi pesaki pona koyoka basangwa mboka. Bongo pona nini te na musika na pesa yo mbote ndeko na ngai Cédric Kitoko na pesi yo mbote bovi kata ifomba na pesi mbote ba nyonso. Là je vois vraiment mes amis au Nakoli na bango quand je parle de Gauthier, mon ami Kitoko et aussi de Bovik Famba Kataï, donc Bambo Tatro. Et pourquoi pas toi je dis Mike Konjo, je dis aussi à mon vieil Innocent Machaka Nabino Nyoso. Oui bingai. Pour ça on a autant combo na kusuccès le loté. Pourquoi pas Nabino Piba Touzo na Kinshasa. Là je vois aussi Olowa, l'autre m'a appelé Anderson, pourquoi pas commandant Gilles, c'est fou. Et Baonyoso, Bouloula pour l'émission, to télévision Nabino, HD la Congolaise, l'émission Topopola. Topopola, tout ça, to continuer ko Popola, to lobi la bango pour Bayeba. Je crois prochainement, ce que to Popola, to loba likambo etali vie, ya mwana mboka, ancien ministre, ya justice. Pays intérieur, Mwenze Congolo, Vinaye. Peta peli solo, n'engeni to yebi Mwenze zalaki pendant pouvoir ya musée. Lelo Mwenze kenda wapi, Mwenze za wapi. Tukulobelango à la prochaine. Bye. Mboko yo Congo, ekolo to biti la katolo yo. Congo,
tendance.